Bonsoir très chers internautes, il y a Pedro Production Grass TV, Pedro Production Grass TV et en tout cas on a tombé une telle émission là en tout cas ming vraiment et na kokumisana nkolo parce que yem tapé singa na binongolu ya kokuta na susu makolo lelo topia ko tala pe émission no linga ming la voix des stars aux bon présenté par votre M serviteur votre M le présentateur na kombo ya Sedawata Kin 24 à 40 zala. Très chers internautes, il y a Pedro Production Grass TV, je remercie aussi mon équipe technique, la sima caméra za bona ndeko Enoch Futila et puis sans oublier aussi mon cordon Papa Sola, il y a Maman Lili et sans oublier aussi les patrons de tous les patrons de cette chaîne, Papa Pedro Kangila, il y a Maman Tété Ngolu, donc il y a Maman Tété Ngolu, donc il va le billonner puis sans oublier aussi Annabelle Kangila, Jemima Kangila, Jérémy Kangila, Bébé Grass Kangila, donc voilà, il y a trop, donc très cher internet, un peu de plus sur Grass TV. Bon, s'abonner massivement à la chaîne. Oh, et puis, n'épée Sarbino, ma camuka, n'engzala. Nazo, c'est pas ma casse, n'a remarque, après, quand l'émission, bon, bien dans WhatsApp. En tout cas, ils ont soumis ça la peine qui toko ma casse. Bah, remarque, n'a bino, bah, j'aime, surtout quand l'émission est bandeliti, na souka, et que ça la peine bien. Qui me souvent, on copie, ça me botte pas, ya, bateau, bah, soutenir un local, la moya, que j'aime beaucoup, mon vieux, ben mal les Gaulois, na États-Unis, on a sens lui aussi, maman Laetitia Candolo, en France, et papa Simon Foka, ya maman Cécile, et sans oublier aussi mon vieux que j'aime beaucoup, Trésor Lotona de Stati à Paris, donc Kakanengizala. Voilà, très cher internet, Nabi Keboka moi. Donc aujourd'hui, j'ai reçu pour vous et donc un grand homme dédié, donc mon sali Nanzambe, parce que bon, mon émission na ngai zara ming na baraba artiste comédien, na baraba catcheur, ba catcheuse, donc lelo sikoyo na mbele bino moko ya mon sali Nanzambe, to beta masolo kaka. Donc c'est la Bible. Donc c'est le pénal il Nanzambe parce que ba lobi pema o nazolo ba o fartir nango ya raté. Et pourquoi pas to kumisa kolo? Pourquoi pas tous à la reconnaissance? Na eloro moro ya muke kaka ndenge zalaka. Naza déjà na invité na ona mbele bino lelo yemoka ko se présenter a kopesa comme on est kaka ndenge zalaka. Bonjour pai. Bonjour frère Nangai tonde ko Nangai. Merci beaucoup ota la caméra ou se présenter comme on a yonani na Nangai évangéliste Prosper Mbenza Cyril Mapata. Église Ezwami Bongo na avenue Matumwene numéro 19 quartier Bamboma na commune à Kimbanteke comme nango église Jésus vient maintenant. Merci beaucoup évangile. Pour nani kaka au pesa comme église Jésus vient maintenant. C'est par rapport à quoi? Bon, on appelle ça église Combo Jésus vient maintenant, ezalaki ngate ezalaki selon inspiration en Nzambe, ezalaki nazalaki malade na mbet hôpital et bongo na monaki makambo o nzamba ya koloba nanga makambo wana bandanga na âge à 5 ans titi na komi na boye tango ngenge kokaki nde nzambe atendaki mwanji na ya yaki ko inspirer ngai alobi nanga ke kendo ko yebisa mokileke nazoya sikoyo parce que déjà loba que je viens bientôt mais mokilezo continue masum alobi kendo loba na bango je viens maintenant donc nazoya sikoyo mutu na mutu abonga mapona ya kufuta eselo misala na ye yango aloba ki nanga kendo loba na bango je viens maintenant là wana l'église Jésus maintenant wana uzaki na mbet hôpital na âge à 5 ans non wana na âge à 5 ans bimelinga pesinga message tango siko na koli na âge na komi nango déjà ezalaki déjà élevé nde ayesu ko bimelanga wana na mbet hôpital nda pesinga makambo na bandi musala na passe opération na sali nango ba 1 mois ya lobi nanga banda donc na banda ba délivrance na opération ya 1 mois donc nde na joie qui message wana yango za qui message dans Jésus vient maintenant OK merci beaucoup donc to ba rumé déjà na musala na yo na umbeli déjà na umbeli na musala nzambe bimisi pe bana na bimisi bana baza ebele misusu tozo zala na bango bokomona bango pe tango na koteya ba misusu pe bakenda bazo est vrai quelque part ba misusu pe bâtir ba oya bango. OK merci beaucoup évangile. Voilà très cher internet un peu de Production Grass TV lelo tokozalango société parce que je suis avec un grand homme dédié donc toujours que non pina malembe nengezalaka. Ouais évangile. Première question nanga ezabouye. Kota la lelo ba pasteur nenge ba komi ko salir kombo ya Jésus-Christ donc tata Nzambe. Biso to yebi mingi ezalaka mutu soki azosala masumu libanda fo akima epa ya nkolo. Mais bazomona sikoyo ba pasteur ebele ba komi ko sala mabe koleka kutu na ba pagano. Ba komi ko sala misala ba pagano. Sikoyo etake évangéliste. Okoki kote ya bande kono na ndenge nini? En tout cas eloko liboso na remercier d'abord question tuninga. En tout cas, c'est une vraie question parce que eloko wana na Bible ba benga abomination.
soki totangi na mokanda même ya Ézéchiel chapitre nango 8 verset 6 Bible ezoloba makambo oyo veut dire eza pasi na komona musala nzambe oyo nzambe apesaki mission akoma ko dérouter musala o bapesaki ye akoma ko sala ba buzoba wana tala pe lelo ba internet ekoma ebele osali buzoba lelo ba publier yango mais conseil na kopesa basala nzambe ezaka ke to zonga penza na vision o kola pesaki biso oui batatation ke ya ba makambo ke ebele même mutu oaza appelé par nzambe moto o penza nzambe abenga pa ponaye quel que soit tatation ekoya il faut olongango lokola Joseph alonga kango liboso moi sa Potiphar to moni moi sa Potiphar azalaki kaka na besoin babimana Joseph Bible lobi Joseph a résisté ki akimaki veut dire andimaki même elamba na ye etikala na mbetu ya Potiphar ezala lokola sene mais ye aboye koboana mais na biso lelo yo musala nzambe koki ko salama ozomona ngo ki naza boga to eza shida na oganela soki na sale loko wana or ozofingisa kombo ya nzambe or makambo pezo sala malelo déjà yesu alobaki yango lobi mikolokeya to komona ba abomination na koloba na bato nzete nyonso baye bakango na mboma na yango ba o tozomona eza misala o déjà yesu alobaki déjà ke ebele bakoya na kombo na ngambe bazayanga te yango wana nde o ngana kopesa kaka mo. Merci beaucoup Evangile. Est-ce que de koyoka moto lokola papa na biso prophète Denis Lesi que je salue à pas ça lelo ami kotisa trop na ba musicien oyo moko pe biso to bengaka bata mukili ami kotisa trop na ba musicien ce que yeta que évangéliste moto na nzambe pe et ça la connaître mona et bazo bien écoute prophète Pétas et ça la connaître bon pour ngai aza grand homme de Dieu et là qu'on a roloba papa moi je suis là, je suis pas là pour juger basala nzambe mais eloko na rolobake azana eloko o nazozongela appel o nzamba bengela to mona ba martyr etonda grâce à tata wala to mona ba évangile oyo ya yaka nango pe ba makambo ebele o esalama grâce na ye to koki ko kitisa ye na suka tembe o komelie lelo to o ezo salama pona nga nazokumisa nzambe esengeli kake to sambela pona ye soki pas zo sala ngo pona kozwa bato wana ko kotisa bango na ligne nzambe gloire au Seigneur mais soki za pona buzoba en tout cas naza mieux placé te pona ko juger pona nga aza koko aza papa te donc naza penza mieux te pona ko juger parce que babilo ke belezo comme la musala nzambe takinga musala nzambe fona prier pona ye oleke na juger na sekaye lelo tozomona bongo ba professeur belé zo panza mabala ba mabala papa ba uti ko ba na kala mingi te à peine même au monde ba sali divorce na ba église peka comme na église à papa to na église à maman professeur mo ebimi ya lokuta que mwana wana ndoki bande ko na yo boye ce que ba message nyonga tant boyo ka ngo sala rabino ndenge. Bon, merci na question na yo na sepe na question tuni parce que ba église lelo soki olingo mon église na yo batu batonda esengeli ka prophétie or ce n'est pas ça. Bible zolo bana biso la vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Lilo bana nzambe nde za prophétie à makasi parce que mutu soki na enseigner lelo soki na enseigner nyonso auto zolo keza na parole de Dieu. Donc il faudrait prophétiser ça lilo bana nzambe. Ba prophète to batebele babimi kende boy sala boy nzamba lobi na nga boy yango ezoboma mais nga na kosenga na bango conseil moko na pesi bango tozonga na parole de Dieu parce que lilo bana nzambe des vrais prophéties ozomona batebele babimi baza enseigner te maman papa baza enseigner te éthique pastorale même pas exacté yango ozomona tozomona lelo bana otozobenga ba enfant de la rue baza ebele bana otozobenga ba shege biti nango to conséquence nango to base nango eza biso basala nzambe mutu to komisi bango eloko wana mais prophétie eze le côté oyo ke to kovanisa ngo na église lokola base prophétie eze loko oyo édifier ka peuple de Dieu mais base na biso eza liloba na nzambe tango nazote ya mutu na teyo ozo déjà quelque chose yango na eza vraie prophétie donc ba o bazo sala wana ba misusu bazo sala ngo za ba makiona na bango na bité soko ebi makiona eza eloko oke ba préparer
et yo monique eza miracle o eza miracle to yo kanisa ngo eza prophétie o eza prophétie te déjà ba yokanaki mais on a zolo ba que vraie prophétie c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu nyonso to sala ngona sama komi ya nzambe ya ngwana ndeke pesa biso malamu ngape na pesa ka prophétie ba prophétie na ngeza ko eza basé na parole de Dieu donc ya ngwana eloko na koloba. Merci beaucoup, très cher internaute. Tu continues à émission sur la voix des stars. Et en tout cas, ils ont pas si évangile côté les autres tout le monde a bon même pasteur amené ba comme ça la sextape. OK. Tu ba keza biloko moko bondo ki biloko moko soni parce que lelo monde développé sur YouTube wana. Mais au moins moi azana ba 2 ans, 4 ans, 5 ans a déjà internet makasi vraiment. Alors côté na ba place mo ba ki mona pasteur mo boy on ça ba sextape en tout cas soni makasi je sungate ba en tout cas nzamba zolokum eloko wana tozomona ngo pezo sala biso penza passe ya makasi yango na otaki kolobake Yesu alobaki mikolo suka ebele bakoya na kombo na ngambe na yebi bango te o tozomona o papa yango ezolakisa biso ke to se préparer tolobi Jésus vient maintenant Yesu azoya siko mbe basine nango yango tango ozomona yo musala nzambe ozokende kotombe na babiloko wana yo zoyeba te ke nyonso wana eza ba piège o satana azosala parce que satana azana besoin na faire azala ye moko tazana bakoliti na ye azana bato parce que azala na lola ayebi sentiment lola ayebi sengo eza kuna akoki jamais kolinga biso na yo tozala kuna yango wana kozala na besoin esika ya azokende azana bato nazana bakoleti na ye yango ozomona o nyonso papa eza basine na bango bazokoma na suka yango ozomona nzambe azo expose bango mais nayebi ke ba oyo vrai bazali oyo pe ya malamu bazali ya mabe pe bazali mais to bakango esika mabe eza ebele malamu pe eza ebele il y a beaucoup de serviteurs de Dieu o nan bafukameli balite o nan basali babiloko wana te o pe na buzoba wana bakotikala kozala te basebele. Voilà, merci beaucoup très cher internet et peu de production créative boki ndenge évangéliste otiko décortiquer et ndenge otiko pesa conseil na basala nzambe oyo babimisa ba faux prophétie pardon et surtout pour na kopanza ba famille ya batu pour na kopanza mabala ya batu pour na kopanza foyer ya batu tala lelo surtout eloko ya mabe évangile eloko ya mabe divorce divorce comme ça bana ba fazer ezo comme ça bana bando kike tandis que moi na abotama na kindokite azana bonzambe na ye lelo surtout ba divorce ba mabala o ba osala ba divorce pamba conseil ni okopesa bango tant que mosali nzambe. En tout cas Bible était le meliango parce que Jésus moko o azali idole la biso nyonso toza alobi ke toza ba imitateur na ye Yesu aboya divorce atikali ko ndimango te divorce et salam to moni ba apôtre pe ba apôtre Paul bango pe balobeli yango en tout cas divorce ezana signe moko ya mabe parce que soki divorce salami ezana ba biloko ebele o ezaba conséquence nango ezolana na sima okomona un serviteur de Dieu azosala divorce mais après avoir kokabana mwasi babuzo bebande azala ki surveiller to contrôler pas mwasi mais après babiloko nyonso wana to comme mona pasteur akomi ndumba bana bakomi bafazer ba makambo ekomi ebele yango ngai etant que moumbu na nzambe nakoki jamais kotolérer divorce en tout cas même une église na ngasoko bandi biloko wana photo la na processus wana malamu avant na autorisant. OK, merci beaucoup très cher internet et Pedro Production Grâce TV donc voilà et les tous à l'église Jésus revient maintenant donc Jésus vient maintenant et kaka ndenge za la vraiment na yebi ke sika bozali bo kama makasi parce que boyebi suivant c'est d'avoir tambela bino ka artiste musicien et artiste comédien donc en politique alors non tous wana pona koyamba mutu nyonso kaka ndenge za soza na besoin tout ça la promotion numéro eza wana benga biso tokoya vraiment tokita na cadre kaka ya publicité kaka ndenge ezalaka évangile dernière question photo kabwana yo ba église belé évangile c'est ba mo sala pena dikolo mona komba Jésus Christ na c'est elo mo boya en tout cas question oyo da sepeli lango parce que makambo zoloba yango tozomona surtout batu bazo préférer mingi ba église o eza munene tongami na ba étage o batu baza ebele or tomoni kolo na biso oyo aza maître na biso yaza mukolo ya mokili oyo mais ake kobotama na hôpital o ezanga kombo donc église
pour na koyeba ngo ke église oyo nzambe azali d'abord ozomona parole eza base na bango base eza kaka liloba na nzambe mais soko mona église ke parole eza te miracle pe ba prophétie liboso yebaka ke église wana eloko eza na se nango eza makambo susu eza na ba pasteur ebele balingi ko supporter te baza patiente balingi ka église etonda or moto oyo atindaka bato baya eza nzambe po yesu ye moko aza mokolo église yo nanga tokokende osimbela ngo nini ndenge naza awa ndenge ka tozosala no émission bakoko ya na moto malade na misu no omonake na sambela biki mbala moko bon sikoyo soki nazotala ke moto abiki eza na makasi na ngate eza yesu mutasali moto abiki sikoyo na osimbela kisi yango nini na simbi kisi lelo ebongo lobe futinga mabe na zangi bokonza lekolo ozomona te keza mabe po onos tozoluka na sezaka vanité alobi chercher d'abord le royaume des cieux les restes ezaka matabis yango conseil na kopesa basala nzambe o bazokende kosimba biloko wana kaka po azala lokola bato moko boye na koyebisa eloko moko ndeko na nga seda omoni vie oyo toza nango lelo to vie ya mutu eza lokola examen d'état examen d'état eza examen oyo ke soki nga nazwi na tricher série na yo to na tricher makambo oyo ozosala est ce que nga nakozwa te po bakestion eza différent vie mpe eza bongo tolingi kosala vie moko boye nasalaka oyo seda asalaki yango ozomona ezolukela biso baesheke oyo mais soki nakosala oyo nga nzambe alobaki na ngai oyo eza vision to oyo kolo apesaki ngai atuka ndeko na nga inutile osimbakisi biso so église etondaka nango te toza na limite na biso nzambe apesa biso selon ndenge azotinda bato mais papa nanga nasimba kesi mpo na nini nazo voyager nazokende babraza naokende bapoint noir nazokende Congo central côté ya parole de Dieu ezaki système tezomemanga eza évangile oyo nazoteya oyo bato bazosepela nde bazobengana kende oteya libanda donc oyo nga na kopesa conseil kana moi. Ok, merci beaucoup très cher internaute. Nous venons à la fin de cette notre émission La Voix des Stars. Aux abos présenté par Emon, votre humble serviteur, votre humble présentateur, c'est Dawata Kin 24 et Kaka Ndenge Zalaka. Conseil Mouké Zala et on a repéré ça sous et Bananzambe et puis Basala Nzambe et surtout ba sœur, ba frère. Bino bolingi kaka kokina ma église moi qui no batu bazaka et belé. Koto bozo mona baza moi 10 moi 20 ah kuna nzambazate. Oki ndenge évangile ko décortiquer biso nyonso c'est la kanzambe moko. En tout cas il faut faire attention na ba église ozo mona belé yango na pe pasteur na bango bazo pesa ba kombo moko boya mabe ndenge zalaka. Merci beaucoup évangile ndenge répondre à l'invitation na biso moko la lelo ndenge ya biso to ya pena ah ça biso pena kitoko makasi vraiment mot de la fin noko za nini et puis opesa numéro contact na bato bazolanda yo. Bon ezali lo basoka te poto kufite na kolobaka ke na tonde nzambe oyo asali biso grâce tongolo lelo soto kutana lisusu na bino na lobi ke bato nyonso to basala nzambe nyonso oyo bazosala na ndenga moleli en tout cas batika parce que nzambe na biso azana bomo il est le même aujourd'hui hier éternellement en plus bana na nzambe nyonso oyo bazoluka kaka nzamba lelo kaka lelo makambo esalama en tout cas bongo nde okozwa nzambe te luka nzambe na motema moko luka nzambe oyo apesa yo pema ndenge ozomona bato bazobonga kuna yo mpe ezala na eleki yake nga mpe ekezala tour na ngai nga mpe na kobonga na salue papa na nga molemo Mimi Mapata oyo aza papa bimisi ngai penza oyo asaliki na ye ba connaissance oyo naza nango lelo pe na pesi koko na nga molemo Dawe Samuel pe na pesi kokololo na nga molemo Papo Depo bandeko na nga Chapelle de Vainqueur bandeko na nga SN bandeko na ngai ya film nzambe apambola bino penza ebele pe baninga na nga basala nzambe naza moko ya bino oyo nzambe papona nzambe apambola bino penza pe ko na bosani te peuple nyonso Jésus va metina. Merci beaucoup. Numéro de contact numéro na nga ya contact nazotiliser Orange 085 19 32 777 085 19 32 777
yango wana eza numéro na ngai. Ok, merci beaucoup. Très cher internet et un peu de production Grâce TV. Vous s'abonnez massivement. On est sika vous avez information vrai. On est sika makamozala. Quand on a pesca bambo tebele pa bato ba soutenir ngai et surtout bato ba na pena émission la voix des stars ming pena lokola il vient ben mal le golo statut États-Unis d'Amérique. Il y a Maman Bijou qui nous prado et sans oublier aussi donc les patrons de tous les patrons de cette chaîne papa nanga Pedro Kangila, il y a Maman Tete Ngolu donc quand pote mère et Maman na Jemima Kangila, Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, sans oublier aussi la bébé qui bouge trop là, donc Grâce Kangila, que vous saluez de loin, donc Kaka Nengezalaka. On se retrouve à la prochaine. Bye.